Même papa na mama ou babotaka bana, papa basangani na mama baboti mwana, bayebi penza te kati ya mwana. Yango ba mikolo balobaki tobotaka bana me tobotaka mitema ya bana te. Na théâtre nde na utikoloba no succès ezalaki fou mais mbongo ezalaki te. Na époque wana mwana na ngai fallait akota premier graduat. Akota premier graduat. Tozwa diplôme. Mbongo ofutela ye ezate. Ouais, na Congo, na Angola, na osala ba théâtre, na sali na utiko tourner na Mama Gabrielle, na tourner na Mama Étoile, na tourner na Mama Moindo, na tourner na Ezoka, na tourner na Papa Bidi Bidi, na tourner na ba Bouba de Best, Mama Top tourner na ye. Mama Top tourner ki na ye mbote na ye place ça na tourner na Buzoba ya Top na Angola. Na tourner na Buzoba Top. Même musala eza ya mumu kaka, même balé ki ba osala lelo même biso to sala ki. Tozo kendeka na musala o ba papa maboke batikela biso ba balé mondial, paix à son âme, papa Kwedi ba nekebele o ba kufi. Bazana biso. Akimi. Abani mbangu akimi. Te Kinshasa nanga te. Kinshasa nanga na ondima te. Papa John Mbemba, nini kangama kabino na groupe ya présent Muyembe Gauche être présent na yo, nini kangama kabino tanyo surtout ya ko préférer ka kosala ba kisi pardon, ba rôle ya kindoki. Donc groupe wana déjà eyebanaki ezalaki groupe na bino na groupe évangéliste. Un groupe mibale wana oyo banaki ko préférer kara kosala ba rôle ya kindoki. So moni Muyembe Gauche azo comme film, so bino bobani ko tourner. Donc makambo kindoki ezanga te na pièce na bino. Pourquoi vous vendez qui mingi kaka wana? Obengi yango bien groupe Muyembe Gauche. Ngani nazotambola. Miss na problème à misu. Mais souci onga nazwaka pona mboka wana. Mon frère, ma misu tanganga. Courage. Courage Papa John Moni vraiment même na kati ya bokela. O basali de chercher pour la chasse mayebi. On peut essayer de faire la mise Miami. Je te vois qui nous a et qui dit les et ce que et ce que Matiti et ce que Miss Yami qui est terminé. Et Moutouta Massa que l'on connaît dans la vision. Bah, film nyonso oyo moni na oyo tos et salima na groupe Muyembe Gauche. Ezalaki écrit par Muyembe Gauche. Yemo. Donc, biso tozalaka la sima ya NTPC. Biso nyos tozala la sima ya NTPC. Ngai John Mbemba na ade ana sima NTPC. Voilà, après NTPC zape ya mutute. Ils appellent ya mutute. Quand ça que non, oh, ils à présent j'étais. Ti le longa na mona kana Congo, Kinshasa. Moto azui machette. Abeti na nzoto ya moto. Muninga na moto. Papa nandima te. O bazali même nationalité Kinshasa obiso tokolaki papa mpate bande ko balandi ya émission na bino bolingaka mikolo nyonso tokundola bosolo ezali émission oyo tosalaka yango na mboka Angola na capitale Luanda. Tokundola bosolo ezali émission oyo toponaki yango elongo na Papa de Onzinga wapi pona kotalisa makamunini oyo elekaka na mboka Angola pe pona kotalisa ba œuvre ya bato to ba vie sociale makamunini ndenge nini elekaka pona kolobela yango pe kopesa ba conseil. Tokundola bosolo ezali kaka pona koloba vérité yo mutu balobeli vérité ezabo kabonité soki monike likambo wana ezali bongo te yaka na Jeuvidor TV tona tokundola bosolo okotalisa biso koyesa biso kena oyo balobaki oyo eza yango te vérité ezali nde boye vérité ezabo kabonité sauf kaka na tokundola bosolo tolingaka benjiri te tolingaka mafinga te tolingaka kaka juste koloba vérité. Maintenant sima caméra rapidement nazali na ingénieur Edon Bernardo na sima caméra na kati ya régie nazali na ingénieur Rigen Penge yazali na kati ya régie za ko contrôler kuna na salutation na ngai rapidement na pesi na mama Bita Nzinga na pesi bambote depuis Suisse mama na pesi bambote dasi oyo ezwami yo pourquoi pas na pesa bambote na ngana Yannick Kinia
yani kini ya Rombox na peso bambote kukaba bambote na ngai na Cisco Kitenge mtazana ta ya Michael Jackson balobi patron ya baboss nyonso yazali na ta ya Michael Jackson. Rapidement ingénieur so tozali même langage bamona invité langa tozana ye na pesi bondi ya boa tarde bonne nuit ça dépend ya R. Bon dia. Ça dépend ya R. Obrigado. R oyo toza kosola boye na bapays mosusu bazana ya kolala mosusu mpe bauti kolamuka kala mingi te. Voilà. Donc eza bamiracle ndenge nzambe asalela mokili na ye. Vraiment nyonso bakotala émission oyo bakotala on a différents R. Bonne santé papa. Santé za malamu na ngulu. Voilà. Na mawanzambe toza malamu. Voilà. Na baye biso ya jemido baolinga baye ba nayebi ke no baye mingi baye bio. Voilà. So tolobi ke no na ngola batu baye bio te tokoti mais na baye basa kotala biso na nzela bilili misusu bakolinga pe baye ba ke no. Loko ezambala ya yambo ya koya na plateau na biso jemido baza devant nani. Merci mingi. Journaliste Patrick Minamau Mulumba komona solelo sima bambula ebele. Merci beaucoup. Soki na ebiso eza na Kinshasa na RLTV de toyebanaki ti lelo vraiment to nakumisi nzambe yambo una se présenté na pesi merci mingi na Gemidor TV na Papa Deo Nzinga voilà. Pe équipe nyonso ya Gemidor TV Neto Banangola. Ingénieur Don Bernardo Bazawana. Ingénieur Don Bernardo. Ingénieur Rigen Penge à la régie. Et ingénieur Rigen Penge. Pesier Bambote. Merci mingi. Merci vraiment de Bokanisi Kobenganga Lelo. Nzambe Apambola Gemidor TV. Merci beaucoup. Ngai Kombolanga John Mbemba. Naza acteur comédien. Kubanda Kinshasa. Ti lelo awanangola. Voilà, merci beaucoup. Biso Gemidor Boyoki, Papa John Mbemba, denge a pesi kombo na ye vrai nom na ye eza yango wana. Papa John Mbemba aza acteur comédien. Voilà Papa John. Monde na bino ngo ya théâtre mingi pe lelo baye bino bandaki yango vous allez continuer ko sala yango tisikoyo mais mingi pe baye na baye na bi kenza facilité mingi ba oninga baye ba Papa John la difficulté ni aleki na musala oyo pe abandi yango kan nini pour ça Papa John asala musala oyo. Merci. John Mbemba naza acteur comédien ancien ya groupe Muyombe Gauche. Voilà. Mais na banda théâtre banda na ba église. Banda na église na école pe na école na laki soto yebo professeur na comité to monsieur na comité ngala ko banda beta ba histoire. Voilà. So na beta ba histoire donc salle mobimbe vandi penda kimia mutakolo bazate. Voilà. Bazolanda nga penza donc baolanda na ko beta ba histoire vrai na ba histoire imaginaire donc na ki penza ezaki don ya kina makilana nga. Yango tangu na koli après église na koti na groupe Muyombe Gauche professionnellement na groupe Muyombe Gauche bane koza baneni 94 ba 92 déjà na zalaki déjà 94 ngai moko na groupe ya église to sali pièce na studio Mama Ngebi wana na RTNC voilà tangwa na RTZ voilà na salaki film moko na to salaka spectacle na studio Mama Ngebi ezaka le 24 avril 1994 to salango ba invité zaki ba apôtre Tambuluko ki que je salue en passant ba invité ba ki mingi pena déplace na salaka spectacle nanga liboso intitulé banani bakokufa na Yesu. Banani bakokufa na Yesu. Donc ezalaki histoire mo makasi penza. Wana na kotaki déjà na monde et na 98 na bandi na groupe Muyombe Gauche. Année 98.
98 na koti groupe Moyombe Gauche. Na ndenge tosali na eti na 2005 na ekosala film na ekoparticiper na film moko président na Moyombe Gauche na pesi mboto en passant. Ezalaki nazalaki mobali ya kindingu. Nazalaki mobali ya kindingu ya film moko nimisa Kinshasa, Brazza, film soki bandi soki kaka côté na quartier courant ekatani omoni bato bazolonga ngambo bazokende ngambo oyo donc c'est wana na éviter ni bosala na kisasa papa John le roi de solo la paix sous place on te revoit na mwani papa ezaka musala tango nzambe ateta na yo yango likambo tunanga pona bandeko ya lelo na biso bato to bandaki yango kala biso osalaki théâtre ya succès tosaki théâtre na mbongo te succès kaka donc sozo tambola nga nakina otambola na voiture fona tombola bazo pe voiture nanga fo za filmer soki ezaka ya boye kaka mabanga donc rolo na salaki tango niko boya kindingu donc yinesinga na Kinshasa donc succès moko papa na biso ça ba ozo appeler ça on le réalité bazo zwango réalité bazo zwango réalité donc par rapport à lelo bandeko baleki bazo sala lelo bazo sala ngo na bit moko lucratif donc mbongo il faut azwa mbongo azwa producteur ateka na YouTube asala babenga libanga ojimbo mais biso tango na biso zaki succès kaka moi je me rappelle dans mon konzi moko abenga biso tokenda na président na Moyombe Gauche na ndako na ye ministre moko tolia kuna après apesi biso enveloppe après bezana mukonzi pe munene muso abenga penza ba paria mwasi na mobali na film wana ya kindingu ba parie penza ngai na ali tozowela kindingu tango ngana zwa na bala ki kindingu na film lokola mwasi alobaka mutakobala kindingu eza John Bemba ale mama wana pena chaka enveloppe na otanga kombote pour na crédibilité na bon atindaka pena enveloppe nazwa mbongo wana président nanga na bengi président nanga yaka babenga quelque part to ezwa mbongo to koma venati na ferme ngaliema makambo na oloba mama na yo mingi ndia hivi kindingu na deja hivi Moyombe Gauche mon président hivi Ali Makangando hivi donc toliaki mwa mbongo ndenge wana donc eza différence yango wana kaka mais musale eza ya mo kaka même baleki ba osala lelo même biso to salaki tozokendeka na musala oyo bapapa maboke batikela biso baebale mondial pe à son âme papa Kwedi bandeko ebele oyo bakufi baza na biso te voilà relation nini ogarda ti lelo na président Moyombe Gauche azalaki ex-président na yo en tout cas toza na relation ya bien mpo nga na ye Angola kala na ye Angola depuis 2009 ti lelo naza na Angola naza na Luanda. Mais il y a des fois tu banda obengana na vieille to bengani to sola c'est mon vieux vraiment nazana relation moka malamu pe ba souvenir moka malamu pona ye grâce na ye nde batu ba yinga na groupe na ye bien que nzambe mutu apesaka étoile ya mutu donc toi bien na lelo soki otali théâtre oyo bande kosala ntango wana ozali pa Moyombe Gauche na théâtre osala lelo théâtre ni ozoprofere na oko parce que eza temps eshitaka voilà théâtre au salaki temps wana na théâtre lelo soko tali lelo théâtre ni eza mie bon théâtre on a salaki na théâtre na osala lelo nazaka John Bemba mbula na ngande pusani mais area na makila na nga area na ndito baleki nyuso babenga nga awa na président na musala différence ezaka ke na Kinshasa vitesse ezaki mosusu moni Kinshasa ozosala temps plein na osala misala mosusu théâtre na osala ngo na batemps moko kaka boye donc différence yango wana mais na musala ezaka musala tosala kaka mpona koéduke masse mpona kocontribue kaka na oyo ya malamu na société voilà lelo na ndenge okende na musala yango soki balobi conseil moko ya kopesa parce que oza déjà doyen oleki na baréalité ya mosala yango conseil moko na kopesa pa ya baleki to bana oyo baza koya lelo
Vraiment comme mingi balobi que non théâtre babebisi yango banani babebisi yango toyebi te donc soki théâtre bebiseke baye na nsima na bino bango nde bato baza koakize ke no babebisi théâtre soki lelo conseil moko ezali ya kopesa caméra na oyo yango na baleki oyo lelo conseil oyo nakoki kopesa na ba collègue nanga ba comédien aza enseignant ils ont l'adage et l'obaka une fois prêché la personne concernée, Dieu est témoin, et 3 fois concerné soi-même. Donc, misapi misat oyo, ils ont la yo oyo zope sa motutoli. Donc, il faut comportement nabiso ezala yamola kisi, yamotei. Mais c'est vraiment déplorable que ta la ta mususu acteur mosusu ozosala rôle moko me makambo ozoloba eza penza kitoko te et ntango ovandi mpo osala scène na yo il faut mitala bien otala scène oyo nga na osala nazoteya nini nazoloba nini mpe nalingi naloba nini mpo na théâtre toza na introduction toza na histoire mpe toza na conclusion na introduction na yo fo yeba olobi nini histoire olobi elobi nini pe na conclusion opesi conseil nini yango ka elo epesa nga pasi ntango mosusu okomona ndeko aosala mosala me comme si azokomiyeba penza te eloko nini ye azosala biso toza baéducateur ya masse il faut toyeba kose comporter même na nzela na bavi na biso ndenge tozokutana na bandeko tokutana na bango toyebaka komitambusa et conseil pe nakoki kopesa ces derniers temps koyoka mingi bato balingani te koyinana bapoison kobomana bakisi non na nyonso toyebake na mokili toya baleki nzela tokoleka na nyonso tosala na mokili oyo un jour tokorendre compte na nzambe oyo akela biso et tant que créature comportement na yo okoloba nini mokolo nzambe oyo akela yo oyo aza créateur na yo akobenga yo yango wana conseil mingi nakopesa yango wana vraiment bandeko batenir nga rigueur te nga aza chrétien nayebi ke bandeko mosusu bakolanda nga même na coran na bamusulman bazaka toujours na bit un jour bamona Allah e biso bachrétien toaka na bit un jour tomona yesu masiya po biso tondimela po aki pokufa po na biso donc etant que mokolo humain toyebaka kotambola po na suka ya nyonso tokozonga epai ya nzambe oyo akelaki biso kobebisa vi na yo te koluka mbongo na kisi te koluka succès na kisi te ngai naza témoin ya succès mpo ngai nasalaki succès ya mai te ya mouchoir te ya singa te ya ekeko te mais nasala succès fou oyo ezaki nakomi place mosuku na bimi boye il faut police ya mpo nasali donc nazoderange ordre public mais namonaki moto moko te mpo akatanga nzoloko to apesanga nini nabukaki kaka mabolongo natalelaki nzambo akelanga ye atiaki nyonso kati na nga le conseil nakopesa mpenza voilà papa John Mbemba lokola ozali awa ozali moko oyo olekaki na groupe ya président Muyombe Gauche vraiment apart bamituna tokotuna yo soki tokate kotuna mituna oyo eza mpasi pa batalaka biso mpe balingaka biso parce que nzela na yo nde tokoki kozwa baexplication mosusu parce que oza moko oyo ozalaki na président Muyombe Gauche bakizaka ye mingi keno basuccès mingi bino osali eza basuccès uti koloba makambo keno ya bakata onjoloko te bapesa mai tomena nini tout ça mais président ex-président na Muyombe Gauche azali moko bakizaki mingi na makambo etali babonganga banini bo parce que mpona kokausa bato soki théâtre ebandi bato banda kokeluka place ya kokende kotala théâtre omona na nzela bato baza esusu te na aire wana 22h30 bato bakaboki na nzela merci mpona ke motuna na yo akoloba boye
vie spirituelle ya moto akoki kotémoigner ezaka nzambe akela moto. Même papa na mama oyo babotaka bana, papa basangani na mama baboti mwana, bayebi penza te kati ya mwana. Yango bamikolo balobaki tobotaka bana me tobotaka mitema ya bana te. Spiritualité ya moto eza pasi mpona nga na kotémoigner yango. Nga nasalaki na Muyombe gauche na moment oyo nga nasalaki na ye namonaki mokolo moko te bananga John zwa singo oyo tia boye zwa nini oyo tia boye te etikala kosalema te. Aza chrétien mpona bon kosambela na ye chrétien ou pas menga nayebi kasambelaka me nayebi confession na ye te nayebi confession na ye te nga na ye tosukaki kaka na oyo etali mosala nakosekisa yo moke na likambo moko elekaki un jour nga na Muyombe gauche ntango totourne filme ya Kindingu tozalaki na kotango babengaka yango Kintsuka Pêcheur. Kintsuka Pêcheur. E na ntango wana tozalaki na ndeko moko abandaki kosunga biso mingi ezalaki président Diomi Ndongala fils hein? Oui. En tout cas papa moko malamu napesi ye mbote soki aza bomoi mpo na ye biso te bambula eza ebele nzambe apambola ye mpo amarka motema na nga. Merci mingi nzambe abatela ye apambola ye bolamu ebungaka te vraiment naza ba souvenir mingi mpona papa Diomi Ndongala. Eugène Diomi Ndongala. Tokomi tourne président Eugène Diomi Ndongala aleki wana atikeli biso epakolami atikeli biso mbongo po tosomba président soma biso biloko ya kolia batransport tout ça aleki biso ntango totikali il fallait tosala tableau moko ngai Abe Katonda na Tina Succès na Kindingu mais na tableau yango comme Abe Katonda bandaki kotourne Abe Sango toyebi ke basango balataka ba nini ba médaille na ba médaille ba chenette wana ya ba médaille wana ya banini tangu Katonda ye na kati ya tableau ebungaki Abe alongola chenette wana alataki po nga nazalaki mama ya nazalaki bokilo ya mama nazalaki mobali ya Kindingu. Siko mama Kindingu akendaki kozwa Abe Katonda po Abe Katonda azalaki ndeko na ye. Tango aye il fallait siko Abe Katonda sala biso prière mais alatisanga chenette wana mayaka wana. Je refuse. Na boyi. On comprend? Ouais. Na tableau. Na boyi vekuta bamba perche na mabele. Muyombe gauche azwa pena perche. Bango na bepo ayoki kanda. Il fallait qu'il y ait une makeno là tango. Pour la kida na kata scène. Na kata jeu de na kata scène to tourner. Bon Abe Katonda longoli tellement que avant tout ça la nini ba brifaki nga ngote na yebaki te je refusé. Mais c'était la boyi a longolier. Tango na longolier Muyombe gauche a insisté te zanenge scénario ezali non ce qui oyo na retourner sur. C'est pour te dire que naïba quitté makamba bakisi. Naïba quitté makamba bakisi. Naza moto ndima nzambe. Ndima nzambe nalobaka liloba moko nazwa na mokili to nazwa te nzamba kotikala nzambe. Eloko moko te onga na kosala na mokili oyo kolongola nzambe na bonzambe na ye. Ezate akotikala nzambe. Nga mutu naza na posa nzamba salelanga. Mais nzamba za na posa ta salelanga po asala te akotikala ka nzambe ngai naza obligé na se soumettre na nzambe yango na vie na nga papa soki ka pona bakisi to nini ngai lola eza nzela na kokota mbala moko voilà papa John toza na place wana ka solobi bazola te sa chenette au refuser na boyi carrément na boyi ki solobi que non soki pour tourner te semaine à tourner te mais na kolata te na lata pété voilà. Na vie artistique, est-ce que eza normal nebo tournaka que mutu amelaka masangate
atikala pe komela masanga te me bapesi rôle moko ya komela masanga to ya komela cigarette oyo yamela te il faut kaka aza na droit ya kosala yango ya komela yango bien aza pe na droit ya korefuser keno na komela te ndenge nautaki koloba na ebandeli biso toza baéducateur to baéducateur moto aza koyede bato bazoya lelo moto apesaka oyo aza nango yo oza na confession moko oyo bamelaka masanga te excuse nga yo eza tutoyage te elingisanga neti Patrick Mulumba omelaka masanga te banda obotama basali rôle moko bapesa yo omela masanga omela nanga te mponga namelaka te naza na droit korefuser seni naza na droit korefuser mpo na nini omoni biso te biso problème na biso makasi scénario na biso eza très pauvre na mundele ayebi komela masanga te bakosala bakocreye boisson moko artificielle voilà oyo eza nango yango te mais fulu emonani na kopo lokola masanga mais eza jus mais omeli yango lokola bière omoni mpo eza eloko oyo omelaka na yo te bakomelisa yango te soki otali bapublicité moko mosusu tozalaki na publicité moko na président sans souci mpe à son âme il fallait tosala publicité moko na Braliment ezalaki groupe sans souci na groupe Muyombe gauche ntango tokutani mpo basala publicité wana vs abana omela masanga te azalaki kobela mais asalaki kaka geste mamelaka na ye te asali kaka geste lokola alingi amela ntango epusani apres bakati donc okosala eloko te mpo eza scénario non oui eza barole mosusu tozwaka oyo bapesi yo role mwasi ya ndumba oyo bapesi yo role bandi yango mpe nangi natuna okosala yango bongo bana bazotika bazopesaka barole awa keno mwana bato aza mpe na makambo wana te mbe baza kooblige keno fo alata kaka jik bamokuse mpo asala lokola mwasi ya ndumba eza personnage aincarne rôle mais eza ndenge na ye te akotourne na ye atourne asilisi après azongi na po na ye ntango aza na scène aza na personnage wana mais libanda ya scène oza Patrick mais personnage wana eza na inconvénient te po ntango boza koexpose mwana mwasi ndenge wana mibali nyonso mpe baotala mipende mibali nyonso bangotala mwana mwasi wana donc akomi na charge ya makambo ebele ya personnage bino opesi yango nalobi ke biso scénario na biso eza très pauvre eza na bateni mosusu moto akoki kolata yango okokanisa eza mipende na ye mais eza mipende na ye te eza collant mais omona yango lokola mipende mais eza mipende na ye te oti kotala yango na filme moko ya Karine Pala aotourne napesi ye mbote mpe napesi ye babelkanto bajuere chocolat ni baacteur ebele bauti kosala mpe défilé moko otoleka bakala mingi te na bavie na biso masumu de grende bamama epela napesi président masumu mbote mama epela mbote batournaki rôle moko bapesaki yango actrice moko actrice wana kombo ezokimanga mais alataki kolan moko soki bazwi ye na large ezomona lokola aza na elamba te ndiri aza na mini mais ntango bapusi bazwi ye na rapproché tellement naza professionnel ya métier namoni ke aza na kolan mais na mosika na ye banamona lokola mipende na ye ezomonana mpena lokola poso ya nzoto ya pembe eza mwa neti mais ezomonana mpena lokola poso ya nzoto mpenza mais ntango babendi ye pembeni emonani ke aza na eza kolan nga namonaki yango donc eza na bandeko oyo ya basi bazwaka barole ya ndenge wana ifo obondela mingi nzambe d'ailleurs so bapesi yo role ya liboso bondela na nzambe se séparer entre personnage ya film na oyo yo oza réalité il faut salaka part des choses kobondela mingi nzambe po diable a profité au té quoi a profité au té après rôle et créé au l'homme sauté c'est spirituel mais bon monde eza évolué biso tokolaki na tango ya Sony
Tango na biso soni ezalaki mingi mais lelo tozomona yango eza différent. Biso tango tokolaki eza pasi mpo mona mipende ya mwasi. Rien que mabele kaka oyo tokomi komona lelo bana bazotika awa. Même na groupe salon on tomona on bali parti bazala na babini. Papa biso tokoli na bu jeunesse na biso yo ke nomonela mabele mwasi wapi bolimbisa ngai mpona kolonga. Oke nomonela mipende ya ndeko mwasi wapi. Papa me mukolo wana eza lokwa mutu aleki kolia soso na ngulu tongombe. Fete oyo kosala eza koleka fete ya bonne année. Mais lelo 21e siècle yena makambo nango kolata ya bandeko basi eza susu na contrôle te Corbière ezoleka boye mwana muke azolanda na yango mbango biso kutu tozaki Corbière papa Corbière ezoleka ndeko me yo foki masoko ndati babina na makole ko vimba ti tango wana ko eza bakunde mbembe me makole ko vimba yo te okotala te Corbière ezoleka papa me bana mikei fo bobombama bazolongola bino kolongola ebembezana bazolongola bino kolongola avenir na mwana koleka te soki bembeza wana donc yango wana ndeko nanga na olobaki na bandeko wakisaka nini to bloka bongo ye bato mingi balobi ke non mais mundele pe amemeli biso achanger biso culture tango ba caméra ye ba image ye ba téléphone ye nde changer biso culture wana mutu azotala deja bazokata mutu na téléphone to na télévision elongoli bana somo ya komona ebembe ndenge ya kala ezalaki biloko wana tozokoakize eza accomplissement ya nini ya apocalypse na mikolo ya suka bible elobi yango te papa tokokamwelo moto oyo nyonso tozomona lelo deja ezalaki révélé nzambe ateyaki biso na nzela ya basali na ye ntango bokomona bitumba ekomi ekolo oyo na ekolo oyo ntango bokomona bana bakotombokela baboti ntango bokomona boye ekomi kosalema eza accomplissement eza ntango asuka na oyo bayebi nzambe ekomilengelaka na nzambe. Voilà, mpona toya na carrière ya Papa John na kati ya Luanda tomeka kotuna motuna oyo Papa John Mbemba nini ekangamaka bino na groupe ya président Muyembe Gauche être présent na yo nini ekangamaka bino ta nyonso tu ya kopréféré kaka kosala bakisi barole ya kindoki donc groupe wana déjà eyebanaki ezalaki groupe na bino na groupe évangéliste ya groupe mibale wana oyo bobandaki kopréféré kaka kosala barole ya kindoki so moni Muyembe Gauche azokoma filme so bino bobandi kotourne donc makambo ya kindoki ezanga te na pièce na bino. Pourquoi bovandaki mingi kaka wana? Obengi yango bien groupe Muyembe Gauche. Eza groupe ya mutu. E mutu tango asalaka eloko na azalaka na vision na ye. Bafilme nyonso oyo moni na oyo esalema na groupe Muyembe Gauche ezalaki écrit par Muyembe Gauche. Ye moko. Soki na bino nakeno plus loin, voire même temps bozo tourner. Avant, on m'a dans un tableau où on a tourné. Muyembe Gauche, il faut checker. Checker par rapport à. Pour checker, cela veut dire APCO conducteur. Ouais. Expliquer on a rôle oyo a okoloba boyo ko sala boko kende boyo. Et tant qu'acteur aux en a droit à compléter na nini na mais il faut landana conducteur na ye. Oya PC. Il faut landana conducteur oya APCO. Muyembe Gauche mutakwa iko répondre question on a bien pour yene pour le groupe payer mutabana iko pesa biso barol au mini mutabana iko sala. Moi je crois que c'est à l'africaine ce qui a vivaki mingi makambo ndenge wana etikalaki na mutu na ye yango ezalaki lokola chemin moko boye mpona ye kosala ngo mais ya koexplike mpena mpona nini akangamaki nango eza ye moko mutakwa iko explike yango mpe ntango mosu aexplika yango ngai tant qu'acteur travailleur nazalaki kosalaka oyo abandaki kopesa nga nasala role ya kindoki te mais na filme na biso barole ya kisi elekaki po asalelaka nga kisi na zizina mpona boya kindingu mwana ya mama leki na ye naninga ye oye atangaki koleka kindingu biloko ya ndenge wana mais ezaka barole eya barole na koloba
yaka rôle bon biloko wana ebandaki kobangisa mingi oyebi yo moko oyebi meme bana mingi so théâtre esili po akende kosokola batinda ye na butu wana ezalaki mwa mpasi omwana auti kotala théâtre ya Muyombe Gauche en plus eza mpe moko oyo bato bakomi kodisconfiare na Muyombe Gauche keno akoki kozanga bakisi te. À part ça nalandaka interview na ye moko je passe na antenne A nalandaka interview na ye alobi acteur na nga wana longwe ndenge alongwe ndenge wana donc ngande Muyombe donc ye kaka ke na ye mais ngande Muyombe Gauche donc mukola longa na groupe Muyombe Gauche esprit na ye mama donc Muyombe Gauche etikala donc ya kenane bongo otala ne succès donc so longo na groupe Muyombe Gauche otika osala succès te donc biloko wana tomona yango ezala mingi omona moto alongwe pa Muyombe Gauche ntango azali pa Muyombe Gauche omona kombo ezali mais soki kaka longwe kombo mpe ekembala moko donc naye kosala balance wana na makambo vie gauche aloba omoni ke non ezokokana ntango aye kolonga mpe na tene A alonga na tene A aye na digital aloba esu même émission ndenge oyo nga mona landi alobi ke non mokolo nalongaka na tene A ntango nakei na mema nyonso ya ngai par rapport ya badire wana omoni te ke non bato mpe bakoma kocomprendre il y a quelque chose place na nzungu yo ozalaki bon on raisonne eza analyste ya analyse yango moni ntango toloba makambo fo to balulaka lolemo na biso mbala ebele même bible esengi yango ngai neti vie ya Muyombe Gauche ndenge nayebisaki yo nakoki kotémoigne yango te po spiritualité ya moto ezaka mutu ye moko na nzambe mais bon babiloko wana ngai nakoloba vie oyo yanga so otuninga mpo na nga John Mbemba nakoyebisa yo ke naza boye mais oyo Muyombe Gauche. Voilà, merci beaucoup boyoki ndenge papa John Mbemba toza kokende na ye eza kaka bakestion oyo bino bolingaka totuna po parce soto mpe torate yango bokolobaki no lokola na ngola a Muyombe Gauche azalaka te yo oyambaki papa John Mbemba azalaki mpe na Muyombe Gauche mpona nini otunaki bamituna oyo te donc eza bamituna oyo eza keno balingaka bino bazelaka mpe toya sikoyo epai ya papa John Mbemba. Papa John Mbemba akomi na ngola na olobi na 2009 na bandaki nanga koya kokindi kovanda pena 2009 kovanda pena CG na 2009 nini okutaki na ngola awa mpe nini etindaki esengaki ke noko oya kosiko ko CG na ngola longue histoire Patrick jeune frère nanga nako lobano boye vie ya mutu eza molai nga azalaki na Kinshasa à part théâtre naza chauffeur pena taxi un grand taximan na Kinshasa papa soki ezalaki bafutaka médaille ya mutu bapesaka médaille na mosala ya taxi ya transport moto lokola nga John Mbemba l'État congolais il faut récompenser nga po naza parmi bataximen oyo nasali mosala na Kinshasa nakumbi mituka na Kinshasa ezala na baprovince ezala na kati ya Kinshasa papa soki nalobi no mosika na tuti ata soso te ndenge omoni nga combien des années naza na 35 ans ya carrière ya kokumba ngai nazalaki taximen na Kinshasa nasali banzela nyonso donc moye na ntango nzela eza te oyi pene Kitambo oyi pene ozone Kitambo nzela Brikin nzela Mai ville banini donc nasali taxi nasali bataxi ya Kikwiti Kinshasa nasali bataxi ya Kisantu Mbanza Ngungu nasali bataxi ya Kimpese Matadi nasali taxi lelo na moni nzela kobunga yo so okumba kuna nzela oyeba isute po sali banemi mpe na ngola bon kobunga penza pena te mais ndenge basali banzela ndenge bachange yango mais moto mpe pai voilà ntango nga nazalaki bamoto wana ezalaki penza te ezalaki te taxi ya moto lelo okoka te obima de cheke na makambo okumba
Bon, l'échec t'es pas professionnel, papa. Mais na biso aligne ndenge makambo ngoma okenele. Ba misu ba be ba lo ba yo kota na makambo ya transport. Te wana kutu kota ko kumba. C'est l'échec. Te kota ko kumba kutu na zande instructeur. Na kopesa cours. Na na permis à SADC. Na na permis international ya SADC. Donc ko yana nga histoire na nga ya ko yangola. Papa nga na yangola pona kotala famille na nga. Donc so na bi famille na nga bana na nga na mwasi na nga. Bazaki déjà. Bazaki na Kinshasa. Bazaki na Kinshasa. Ngaza bana mibale. Jordan Kosingunza na pesi mbote place Ozali, mon directeur na pesi mbote. Fier à papa. Et puis na pesi Jacques Kos Mayamba place Ozali, bambote belé kuna na Europe nzamba batela. Ngana yaki pour sengaki na encadrer famille na nga. Na théâtre nena utukoloba no succès alaki fou. Mais mbongo ezaki te. Na époque wana mwana na nga il fallait akota premier graduat. Akota premier graduat. Autozwa diplôme. Mbongo ufutela ye ezate. Nathalie aso na vandi boye. Bana na nga ba aussi sa classe. Mwasi na nga abana otanga na kitambo na école d'infirmière na basango. Aba masere. Mwasi sa classe ezate. Te na ke koluka. Peuple congolais na sengi bino bolimbisi. Voilà. Pour John na bino oyo bino bolingaka. John Mbemba ozali ko sepelisa bino na théâtre. Voilà. Na ndimaki na tika carrière na nga. Kata carrière. Na kata carrière. Mais na former cadre pour former sous Congo. Lelo yo nazana ko kumisa nzambe mwana na nga liboso azana Kinshasa azo sala azo servir mboka na ye. Félicitations. Licencié na économie. Vraiment bolimbisanga pe na pesi bino so merci. Tina o esala ki ngana longa Kinshasa na yangola. Tango na ye na komi ko sala malembe mingi na théâtre te na banayi ko sala ka tant que chauffeur na zo débrouiller pour mwana nanga pe bana nanga ba 6 classe wa bibale 6 graduat tango ay ko bela na lelo ninga za na photo na France. Mwasi nanga 6 aza diplômé batanga na président na mwasi ya président Mbale Osombo ya Freddy makambo na oloba ozoyeba mama batanga na mama Jean Balabaya oyebi yango bien. Donc okokisaki oyo zaki posa na yo nakokisaki voilà nakokisaki diplôme ba diplôme ekota na famille na mwasi na matanga bana na batanga tango pe na ye awa natikalaki kaka na makambo ya chauffeur soute nakomaki siko komeka mwa banzonzingi mike badeki bazobenga nga na okende na otourner mpona continuer art oyo eza na nzoto na nga. Voilà papa John tosimba place wana nakomona esalinga passe temps olobi ke nona lataki souci ya bana na nga pe mwasi il fallait basilisa ba classe etake parent papa ne moto azalaka na souci ya bana po bana bakoma place oyo ye alingeli bazala. Maintenant ntango otangisaka bana ndenge wana mwana atangi baklasse yo mona oservi mboka etake artiste ntango so mpe mboka efuti yo mpe te na oyo osalelaki mboka me olobi ke no natangisa mwana koma baklasse mwa likolo otoloba bango awa akosalela mboka je pense akosalela mpe mboka po parce que atangi na ye classe. Mais lelo nakomona ke no soki l'état alobi quand même na pesi papa John récompense te na pesa ta pa ya mwana na poste moko soit kozala ministre soit kozala gouverneur mais omona bato bakomi koboya tomona ngo lelo na ka ya ndeko na biso Grace Coutinho mwana ya Coutinho Fernand abotami na Congo ake otanga na poto ndenge yo posalaki souci ya kotangisa mwana ndenge ndeko na biso Coutinho pasala souci mwana anatanga. Mais lelo Congo est récompensé mwana wana ata papa te mais mwana wana apesi poste kozala ministre mais bato baza ko bamisu balobi ke non pourquoi aza jeune nano est-ce que bato baza l'espérance ya kozala place wana te ya ministre jeunesse bazali nini tout ça ntango omonaka biloko wana etake parent yo pe oboti mwana na yo otangisaki eta motu po akoma ministre quand même yo moko pe olekei na Congo wana osaleli Congo mosala Congo pe récompense yo te mais soki récompense mwana déjà bango moko baninga bakongolais baza koboya récompense wana esala ndenge nini.
Na ko répondre question na on a deux volets. Voilà. Premier volet na kena na gouvernement. Voilà. Gouvernement akanisaka pona ba artiste. Ba artiste ezala ba musicien, ezala ba comédien, to artiste plastique nyonso en général, tango osala musala na ye, l'État atia ba garde-fou. L'État a créé ba mesure nyonso sociale po mutu na musala na ye akoka kosalela pe libota na ye. Moto oyo atekaka a vivre na koteka na ye. Yango na lobi ke comédien a vivre na musala comédie. Voilà. L'État na biso akanisa mingi na ba artiste. Po ba artiste baza ba père à famille, baza ba responsable, baza na posa ko vivre pe ko sunga mabota na bango na misala oyo bango ba yekoli to ba osala. Yango moni lelo sokotali eloko wana lelo komona artiste akufi lobi famille na ye na pasi. Kokunda ye moko nano il faut basala bekonzo. Il faut basangisa bambongo bakende kolela ministre basala boye nana takasa apesa mbongo tokunda nani koto belle vie pesa mbongo kande tokunda sila bisalo tia mbongo tokende epai ya pasteur walesa akunda tokende epai ya prophète Paul Dominique Konde Dominique apesa mbongo pona nini po mutu na musala na ye azokoka ko bénéficier na ngote mabe penza papa wana na suki côté ya gouvernement. Voilà. Nazongi sikoyo côté ya profession ya mutu ba ndeko nanga ba congolais, toute autorité vient de Dieu. Voilà. Toute autorité vient de Dieu. Totika ko minimiser autorité au Nzambe à permettre pour na moto asala na mokili. Ndeko wana soka tanga kite aliaka za la place wana te. Utelo balikambo ya pasteur Grâce hein? Grâce Coutinho hein. Soka tanga kite akoyeko kokoma na place wana te ya ministre ya jeunesse. Soki akomi place wana batali capacité na ye. Président de la République, na chef à gouvernement, président de la République, mon excellence, papa président Félix Antoine Tshisekedi. La pesi bambo tepe félicitations pour la nyonso salima pour na mboka na biso na ministre pe ya premier ministre ya gouvernement oyo tozana ngo ya bazuli Julie Soumino ado de hein de soki Soumino ado gouvernement Soumino yango balongona misusu donc bandeko o bazokota wana baza déjà ezate ke papa lelo ka olamuki kaka boye bulobi batie yo poza mwana ya papa boye po sali bote il faut y moko za na capacité wana so na capacité intellectuelle te o comme place wana te mais loko moko na zomona ka mabe na biso comme si hein rigueur ngo ya ezokoma ya makasi mingi ate ukosi ate wana za bolazo linga so muninga na wana bonzambe te papa wana bonzambe te so moni muninga azwilipa yo ozwite na place oyina ye po azwilipa yo sepela buka mabolongo zala na courage ke lokola ya azwi lobinga pe na kozwa. C'est ça l'esprit ya kotombola mboka. Mais so muninga zui yo vandi kuno bandiko yina ya te boy kasozo ko mibomati ozo miboma tu ko ba wa sali ba sacrifice pour moi na tanga ba classe mais lelo se poste moka munene monani ale batu ba bandiko ya ko boya yango tanga ki wa bandiko luka bandiko boya ba classe tanga wana mutama be wana mutama be ako tenir na rigueur te quoi ngai na tiki mboka kala na ibi ba jugement wana te mais c'est que je sais que ozo pesa ka conseil bandeko ya koti pour asala mosala biso faut pese confiance biso faut soutenir ye même spirituellement même intellectuellement faut soutenir ye bureau ya ministre ezaka na ba conseiller bazaka pona nini ba directeur ya cabinet bazaka pona nini po akosala ye moko te il faut azala na équipe faut na collège moko boya ba sage o bavandi po musapi
maekenda yango moko etengama mosapi moko esokolaka elongi te ye aza ministre mais na mopanzi na ye badirecteur ya cabinet bazali okolanda baservice ebele ezali mpo ensemble ministère wana ezwa poa honneur ya ministère wana eza honneur ya mboka mais soki biso tozoleka neti na bareseau sociaux na batelevizio kolobela bozotiola motu bozotiola ye nde aza mokonzi na bino kasi bozotiola mboka ti papa yo obima libanda papa na biso kodefa baniongo leki papa na biso aliaka mingi yo kanti ozofinga tata na yo kasi ozofinga ndako na bino ntango yo peuple otelemi ozofinga gouvernement na yo kasi ozofinga na mboka na yo ozofinga mboka na yo papa kofinga te soki likambo ezali bovanda bosolola bovanda bosolola nga aza politicien te moyen naloba makambo ya politike eza te papa nga na bela motema likolo ya kolelaka mpo na kongo lelo naza na misu yo omoni kokota na nga ndenge nazotambola misu na problème ya misu mais souci oyo nga nazwaka mpo na mboka wana mon frère ma ya misu etanganga courage papa John omoni vraiment eza facilité likambo ya nation ezalaka pasi même Jésus Christ alobaki keno nakei natiki bino nakoya po ayebi keno atikaki peuple moko boye na se na mabele voilà courage ya papa John tolongwe na cadre wana toye na cadre ya Angola awawa ntango komi na Angola awawa valeur artistique na ndenge okutelaki théâtre na kati ya Angola awawa carrière nini papa John amemaki awa na Angola nini esalaki kena ocontinue okoki mpe kokata na yo olobi kena oza chauffeur professionnel ya mosala na yo voilà nini esalaki kena oya ocontinue sur théâtre limbisa ngai nano papa Patrick moni nazongi mwa moke nsima ti lelo nga namonaka na Congo Kinshasa moto azwi machette abeti na nzoto ya moto moninga na ye moto papa nandima te oyo bazali même nationalité Kinshasa obiso tokolaki papa okomona bokangani bokelia na ndako ya bakamarade camarade wana po alia ifazela bino bino pe koto po bolia fo bozelana Kinshasa ezalaki na ekolo te biso nyonso tozalaki kaka bakinois biso nyonso bakinois mais Kinshasa lelo makambo na omona na nini na ba réseaux sociaux banini namonaka yango lokola eza ndoto mais présent bout alobi yango papa moko mama moko ekolo moko mokonzi moko bolingo esili na bato soki ya solo makambo namonaka eza bongo na Kinshasa Kinshasa na biso bapapa bamama boke wapi botiki bana bakoma ti na niveau oyo mpo na nini molimo euti wapi na Kinshasa te biso tebeli Kinshasa boye te toyebaki boye te kombo ya kuluna na Kinshasa ezalaki te papa biso tokolela Kinshasa oyo moyibi soka ye po ayiba soso soka yoki kaka na ndako kuna boningani kukutu abani mbangu akimi te Kinshasa nanga te Kinshasa nanga na ondima te Berat acayip gidiyorlar bana. Çek diye beni de ötmüyor. Hoca şey yaptı. Ya gerçekten var ya bizim burada durmamız bile gerekiyor. Dostlarım bu kamilite. Même na kati ya bokela oyo basali mosala chasse bayebi oyo basali mosala koleba mbisi bayebi so tokoki mozanga
ekiti na ese ebale ezoka banzete ezoka matiti ezoka mbisi ya mikesi ya minene tokopona etali yo te etali biso na ete majeur mpona tri yo kanga kaka boka file na yo ekanga ebima biso banda kotrie mbisi ya moke tozobiso na mai ya monene toke nango na sande matiki tosokoli file ezala pepele ezala malade soki eza na lokolo eza place wana eza message moko eza choquant soki eza place wana message nini okopesa na baautorité oyo ya Congo si le message fort caméra yango oyo ya kopesa mpona kokitisa to ya makambo wana éducation de base ebandaka na ndako ebandaka na papa mama mpe bana na kosenga na baparent ya Kinshasa baparent ya Congo tozwa responsabilité mpona bafamille na biso toteya bana na biso toa na culture bantu e na culture bantu komona makila ya moto mosusu eza lisumu makasi tokolaki bongo te bakoko na biso batika bongo te Kongo ya Lumumba Kongo ya Kasavubu Kongo ya Mobutu Kongo ya Mozelo Laurent Désiré Kabila Kongo ya Etienne wa Mulumba Kongo ya bato ya mayele Kongo ya banuarité Kongo ya Cardinal Malula Monseigneur Mosengo te tozonga tobondela Nzambe na ba autorité bozwa ba mesure oyo ya papa liboso ya bana na ye bolemba biso te oyo nyonso bazosala malamu mpona Congo okontinue kosala malamu Congo eza na bino excellence oyo bapesi poste ya ministère moko boye na Congo yebake Congo eza mboka na yo mboka oyo okotikala kozwa yango lisusu te e histoire no na mokili ndenge ozoleka Nzambe asunga biso apesa makasi apesa mayele na ba autorité na biso apesa autorité po Congo na biso ezwa na rai Congo eza mboka monene Congo eza mboka monene voilà nalingi siko nakende na question ngai mpona Angola artistique ndenge osali na Angola po soki na koshite na Congo na awa na Angola na osala ba théâtre nasali na uti ko tourner na Mama Gabrielle na tourner na Mama Étoile na tourner na Mama Moindo na tourner na Ezoka na tourner na Papa Bidibidi na tourner na Bouba de Best Mama Top tourner na ye Mama Top tourner ki na ye mbote na ye place za na tourner na Buzoba ya Top na Angola na tourner na Buzoba Top na tourner nango na tourner ba film ebele Papa Carlos Masamba na tourner na ba Carlos Masamba na tourner na ba Ntsakala Blaise Ntsakala na tourner na icône na biso Papa Tangi Kakinga pe tozo continuer ko tourner na ye vraiment ancêtre na biso ba mbote ebele Papa Takinga azaka acteur te a pasteur aboye biso ndenge na obela bona uti ko bela semaine utoleka na bela ki makasi vraiment napesi merci mingi na pasteur Fanny Takinga amemaki nga na ba prière na église liloba pe ba prophète mosusu nyonso bobondelaki mpona nga napesi bino merci Nzambe alola batela bino donc nazo continuer kosala na osala nini omonaki awa na Angola parfois ya théâtre osala na Congo na théâtre kuke na Angola différence eza ndenge nini différence ya théâtre ya Congo na théâtre ya Angola eza ka ndenge elobaki que théâtre ya Congo eza à temps plein mais théâtre ya Angola awa mutu faluka moko aye na théâtre kada peso la ville de pe eloko apasi toza nango awa ba producteur bazati voilà ba producteur bazati toza ebele ba acteur bazati toza ebele awa
toza ebele eza na ta moko bamama na biso nana takaza bayaki esepelisa bazopesa bambongo mpona kosala bafilme mambe esimba te pourquoi bon en tout cas nayebi te mpo ngai personnellement natikala kozwa contact ya mama nana takaza te mpona bafilme na ye na esepelisa mais nayebi ke aza ndeko moko asungi mingi biso mpe lelo tozozela ye ngai John naozela ye naza prêt awa po tosala mosala na bandeko mosusu vraiment mama nana takasi toza awa ndenge osutenaka bandeko na biso ya Kinshasa soutenir mpe biso awa toza ebele mosala mpe eza ya makasi awa toza na bamateriel toza na bagrand cameraman awa lokola bapatrick mulumba nginamanga gemidor ezali papa de Onzinga toza awa tozangi na biso kaka moto akokozwa po encadre biso soki lelo pena butieli biso pena ke matosi yango oyo bokomona mpe mosala mais quelque part après bato baza koakize théâtre yangola boyokaniza te papa John donc bino moko bakulutu peut-être bozali na baleki ndenge bozosala mosala yango omona batirement kobendana epai nini tout ça donc yango oyo abikeno ezosala te keno théâtre yangola moyen vande ya te parce que donc tokobomba te tozala claire basin ebele oti kotangatanga bamame toile bacollègue no nde ozalaki na bango bapapa Carlos nde ozalaki na bango mais jusqu'à maintenant pourquoi théâtre na ngola ezovanda kaka te par rapport ya ebele ndenge oyebi toza ebele awa mais nayebi te niveau ozoba ya kovanda sokovanda nini mpo neti boye toa na théâtre ya ngola oyo elekaka na télévision je t'aime kaninda alekaka na télévision ngai personnellement nazwa nanu bamankema wana te nazwa na ngai nanu mankema te na baleki te na niveau makima te toyeba na niveau makima te na niveau keno toomona lelo bajeremi Shabani baza bompepepe baye ozolanda babiloko na ye mais ozomona baevre nde toomona na Congo ndenge ezotournele marche ndenge ezokende ya théâtre pas ke ndenge eza na ngola naloba par rapport ya bongo encadrement kaka tozangi nde producteur mpena akoki koencadre biso volonté toza nango tozangi nde mutu mpo biso awa na ngola toyaki awa nde nauti koyebi soki ngai nayaki napesi yo bit na ngai nayelaka ngola bandeko na biso sokolandi mpe moko aza na objectif na ye aza na objectif na ye sikoyo mutu mpena akoki kotiake bon ngai natie moyen yango oyo bosala mosala aza te yango bozomona biso kaka théâtre na ngola evandaka te tusa te eza kaka biso bato sepelisaki Kinshasa lobi biso mpe bato oza awa donc soki ke mutu amonani atie possibilité atie pake na ye papa théâtre yango lo ekovanda mpo toza kaka bameme acteur wana boyebaki wana biso mpe kaka bilibili aza kaka bilibili ezoka aza mpe kaka ezoka internet aza mpe kaka internet bavaldei baza kaka bavaldei baeme mbayikia bazaka baeme mbayikia basacré baza toza ebele napesi mbote place ozali merci beaucoup nayebi keno esali bien vraiment na Yannick Kinia Rombox balobi boss aza moko na kati Afrique du Sud Yannick Kinia Rombox balobi ya mama Brigitte Kalanga Yannick Kinia Rombox ya mama Brigitte Kalanga nayebi ke esali bien na Cédric Mbungo latini wata mobimba nayebi keno ezosala bino bien Cédric Mbungo balobi capitaine de l'équipe bambote na oyo yango wana mpe esali bien na notre Jogo Silas Katopa esali yo très bien papa John okoloba nini par rapport ya baartiste donc chaque année baartiste bazokufaka nini tout ça etombe ekalia kaka keno président Ngadi na ntango aye quelques jours après na ndeko na biso artiste na ye nde aototika biso na présenté ba condoléances na groupe Chic Choc Loyenge le président Ngadiadia et na présenté ba condoléances na famille biologique ya Maman Zizi ya ndeko langa Zizi oyo azongisi molimo pa ya kolo salinga pas na yebaki yango te tellement nabelaki na informer nga sikoyo mais nasengi kaka courage na président Ngadiadia mpe courage na libuta ya ndeko na nga oyo auti kotika biso eza lwa nature nzambe moto apesaka mpe ye moko azwi molimo na ye pema na kimia voilà solution nini bozozwa sikoyo
toza na Angola wa solution ni bozo pona ko pesa forme sikoyo na théâtre Angola. Je pense que bino ba doyen bozali dès que bino bozali et ko pe ko maka na chitité ba stratégie za nini sikoyo la minute. Bon, stratégie, tout ça d'ailleurs, tu déjà la séance à répétition. On a fait ma collègue nous sommes beauté, Pablo Grandbord, Linda Lala. Joyeux anniversaire à Pablo Grandbord, vraiment, joyeux anniversaire, voilà. Vraiment, la présenté, joyeux anniversaire. To solo là qui déjà, to lingi to banda. To banda musala d'ailleurs, ils ont communiqué penalope sana acteur nyonso bazawa na Angola. Voilà. Tout ça la musala potang baloba ki Angola théâtre ezate eza Angola ya mboka do bazolo bana yo acteur ki na Angola uzano eloko te voilà siko soki biso pe to telemite poto sala to kozala na biso pe eloko te yangwana to la muka to sa musala to ebiki ba téléphone kutambola ba pele koya to sololi pe na président Takinga to sololi na yepe azaka kana même idée wana donc à la tête toujours bandabina musala yango na lancé appel na ba producteur nyos ya poto ya awa na Angola awa ba prêtre boze belé na Angola biso lo toka maka tozana ba prêtre ebele awa na Angola t'invité pona ni boza na doute te bo poussa na pene na biso to sa musala voilà to sa musala po ezana makila to sa nango. Voilà, tu as chuté la question, on a monté nos rendez tous aux chuté l'émission pour passer déjà par ça la ciné pour la caméra. Président je t'aime Azari na Congo, président je t'aime Kaninda Azari na Congo. Tant voyez azui décision té. La solo na président Masumu de Brende pardon. Président Masumu a dit que non, ndenga zo en Angola azala NTPC Angola. Donc NTPC est une association ya ba comédien. Basala yango na Angola. Nali kanisi wana okokoloba ni contribution ne ko za nini te lisange za mabete lisange za bien ce qui to sali ya mobiso nyonso toza obligé to zala po NTPC za lisanga ya acteur nyonso ce qui biso nyonso to kozala bien ça fait masanga mingi simbité loko zo bang sabato sona moment eza ya mwana parce que ekosimba po biso batu tokosala ngo biso batoza na kati tolobi ekosimba je t'aime Kaninda ye mutaye na makanisi wana euti epai ya président na biso Masumu de Brende o na pesi mbote na ki kalata tosala anniversaire il y a 70 quelque entre 75 ou 76 ans il y a anniversaire donc biso tozala ka na sima ya NTPC biso nyos tozala sima ya NTPC ngai John Bemana de na sima NTPC. Voilà, après NTPC ça fait à mon tout ils appellent mon soir quand ça que non oui ils ont présent je t'aime NTPC ça déjà il goes à NTPC Brazza il goes à NTPC Angola Paris voilà Allemagne tout ça donc toza sima vraiment merci mingi ningo ya binga na ntina ko présenter voilà na présenter ba condoléances na moninga na ngana kola na ye René Van vraiment les grands moyaka na présenté ba condoléances pour kubungisa papa Javier Tiku oyo ndenge tozo baboye corps ezana morgue na Kinshasa vraiment de konanga place na Belgique na présenté ba condoléances epai na yo pe na famille Tiku nyonso na mama Jeanne bana bino nyonso bozala makasi tozo landaka programme kino tokozongisa nzoto ya papa na mabele. Merci mingi na peska mbote mingi na Benvindo salon Benvindo na Luanda na pesi wa mbote na Palanca na pesi Barcelona mbote bele Paulo Barcelona na Sanator na pesi wa mbote na pesi wa mbote epai ya Sia Ndongala bambote bele baleki na nga nyonso ba Guilain plaka na kati ya nini ya salon Benvindo peme na salon Benvindo plaka na biso wana na pesi no bambote nyonso be Guilain na pesi mbote Guilain moi na pesi mbote pai ya maître Nyuma maître Noé petit na ngai Burkina Faso
Petit nanga Mandombe, Maître Konzo, bino nyonso napesi bino bambote ebele, ba mama Trésor, napesi bino bambote ebele, napesi mbote na mama ya bana nanga, madame nanga, mama Jean Balabaya bambote ebele, napesi na Jordan Kosingunza, napesi na Jacques Mayamba, napesi baleki nanga nyonso bambote bandeko nyonso baibinga na Kinshasa, napesi bino bambote. Temar Niati, napesi mbote, merci pena na musalo sala félicitations. Napesi mbote na Tina Succès, napesi mbote na Via, la Queen, la Soza, napesi mbote na Poto. Boza ebele, Carlos Massamba, bambote na yo. Étoile, napesi bambote, vraiment, batoise belé, hein, batoise belé, vous tenir na rigueur te, Bouba de Best, boza ebele, na bosani, bolimisanga vraiment. Matembele, Marius Kosi, hein, vraiment bino nyonso, Junior Timba. Ah, Junior Timba. Ange Timba Makolo. Merci, napesi mbote, napesi ba merci, na Jemidor TV. Napesi mbote, na Yomoko Patrick, napesi mbote na ingénieur Bernardo, napesi mbote na ingénieur Penge. Napesi vraiment mbote mingi na papa Deo Zinga. En tout cas, oyo nakobenga ngoni la France 24. Voilà. Fier vraiment d'être. Hein? Voilà. Fier d'être. En tout cas, Jemidor TV. Tozo Zela. Maman Nana Takaz. Tozo Zela. Papa Théo Deonzinga. Tozo Zela. Maman Belleville. Tozo Zela. Maman Sila Bissalu. Tozo Zela. Voilà. Maman Karine Impala. Tozo Zela. Sandra Kimpala. Et Sandra Kimpala. Tozo Zela. Donc, biso to na biso prêt, tozela ba prêtre bo fongola mitema na botika numéro na nga téléphone. Na pesi contact na nga pona bandeko nyonso bwa na posa bobenga nga. Bobengi ngai plus 244 927 30 90 04. Na zongeli plus 244 927 30 90 04. So bobengi nga bozwa nga John Bemba. To solo là vraiment na sepeli mingi na pesi no merci. Voilà. Nzambe abatela biso. Merci beaucoup papa John Mbemba tant mon jonto. Vraiment merci pe biso pe je me donne tozongi selio na tant oyo style ko pesa biso ngonga ezala ta ezala mbongo. Donc na pesa ko convite oyo ozongi sa biso convite esali malamu mingi. Naza disponible na aloba likambo kaka bandeko na nyonso na uti koloba awa ndeko oyo abeti libaku na likambo moko nalobi bolimbisa nasengi bolimbisi soki nalobi likambo moko esepelisi bino te bolimbisa nga nzambe alola batela biso bandeko ya Kinshasa nayebi ke tokomonana baamoureux ya théâtre kala te tozomonana. Nous avons après malgré âge, mais tous allés tout ça. Voilà. Moussala théâtre qui par âge té. Voilà. Et que non papa ne va pas pousser la boye. Vous savez ça bien dans quatre scènes. Par rapport à âge, on peut toujours porter dans la quatre scènes. La place que non, tout le carton maquillage racheté belé. Tout ça bien na papa boye ça ba fierté na biso pour na quatre scènes. Merci beaucoup. Na bi que non to banangi malamu, to suri malamu vraiment na ndenge to ça ko kene na quatre ya Jemidor TV, j'aime bien TV. Pourquoi pas na pesa bambote na ngai rapidement na mama Mbemba Ikia. Hein? Mama Mbemba Ikia na pesio bambote na ngai na Alko Kitenge. Alko Kitenge na peso bambote na kata Zambie. Balobi que non force plus force égale à force. Alko Kitenge. Pourquoi pas pesa bambote na ngai na Yawili Mosheni code ya mboka na pesa bambote na ngai na mama Nana Takaza. Et c'est per ça. Na peso bambote maman yo kindenge papa John abeleli awawa faut qu'on soutenir l'artiste yo ko to soutenir déjà donc zongera ko soutenir bango surtout et ça la bien nangola artiste tana bazali et singa ka soutien na binoko et ça la bien Cédric Mbongo na peso bambote pourquoi pas na mbote na ngana mo boss Cisco Kitenge mtazana taya Michael Jackson boss azamoko Cisco Kitenge les jeunes millionnaires
pourquoi pas bambote na ngai na Doudou Kinkela 12 mon boss ya mama Aimé Kinkela la reine 12 mon boss Doudou Kinkela 12 voilà la pesi yo bambote na ngai na Niclet Meta ma grande sœur Niclet Meta ya Bazel Luyendula balobi oza na posa ya kisi ya bien kisi ya poto olingi penda obika ba komeli ordonnance kende rapidement na pharmacie Ebenezer eza wana na Kimbangu na tango olingo sala courva kaka poke ne kalemba doje tuna kaka pharmacie Ebenezer eza wana osomo bakisi na prix ya bien eza wana balobi salon benvindu na kata palanka salon benvindu na ebiki no kala mingi te bazoyamba Fally Ipupa délégation kende oyamba Fally Ipupa na aéroport azoya pona robeta le 30 salon benvindu bakozala wana pourquoi pas na pesa mbote na nga na petit na nga figa leader na pipo na kati ya Portugal na pesa mbote na nga na Chéri Kasale Fotale ya mboka déjà de retour azonga déjà Suisse na ebiki no et sali bien vraiment ba quelques jours ça qui na kati ya mboka Kinshasa na pesa mbote na nga 13 ans ngina mau ya Esther Ngabade bana Kimbangu bomoko Luanda babi tozala vraiment na kati ya réunion oyo tozala yango kala mingi te awa na fe ya mwa oyo tozala yango ba mes condoléances bana nyonso Kimbangu ba otika biso petit na biso gilite mes condoléances à famille voilà na yebi que non ba mes condoléances pe na famille bien na biso bonheur otika biso na mpono wana na yebi que Kimbangu baza kolela la minute oyo bana Kimbangu nyonso tozala bomoko Kimbangu bomoko ya Europe Kimbangu bomoko ya Angola Kimbangu bomoko ya Congo tozala bomoko Kimbangu bomoko d'ensemble babike no topesa na force voilà ba réunion tant réseau salama to kota ka to participer na ba réunion et ko sala bien na bana Kimbangu nyonso sili en tout cas na sisi penza na sisi na peska mbote na docteur Didier Kabengele na Maria Pia docteur Didier Kabengele vraiment na pesi mbote belé pesi na pesi sou mbote na mbote belé na journaliste Guichet Landam na pesi mbote pa Guichet na pesi pe Choucha Lumière Choucha Lumière na pesi yo mbote place zomi pourquoi pas mama Bitanzinga na pesi mbote vraiment Rika la douce mama sociale mama Mokonzi na pesi mbote MK Madoda na pesi mbote place zomi yo Tantil Falone na pesi mbote place zomi yo à la prochaine bye bye